Bandeko mbote toyeli su liboso na bino mpona kopesa message kouta epai ya nkolo ndenge bomesano ya mboto pusa liboso na bino toyebaka nano kubanda na kubondela mpona kotika moma na biso oyo tokolekisa na maboko na Nzambe. Tobondeli Nzambe tata topamboli yo pe tokumisi yo po toza malamu. Merci Nzambe po osali ete tozonga lisusu papa Yahweh éternel tendre Père liboso na peuple na yo mpona kopesa message oyo papa olingi tokomisela libota na yo po ete nkolo toyeba kolendisama o nkolo po ete ya solo toyeba pe ndenge nini tokoki kotambola na se na moi. Papa tika ete yozala na biso molimo santo akamba biso tika ete o nyonso ekoki koampeshe message oyo eyeba koleka éternel tendre Père ezala mosika na biso na kombo na Yesu. Kumisama na yo papa po ete yo bongi na nkembo tonetoli yo likolo na nyonso na kombo na Yesu tosengi boye. Amen. Bandeko message na ye nango lelo eza message mpona basali na Nzambe pe ya mibale tokolendisa bana na Nzambe mpona mosala oyo tozali kosala na mabondeli na lolenge toyebi mboka na biso ezali kati na pasi kati na minyoko. Message ya liboso ezali mpona bapasteur. Nzambe ayoki mawa toloba to basali na Nzambe. Basali na Nzambe oyo nkolo atelemisi mpona koyeba kokamba bampate na ye. Nkolo ayoki mawa. Nazalaki na kobondela nkolo nazalaki kotalisa ngai lolenge ayoki mawa mingi mpona kotala basali na Nzambe ndenge nini tozali kotambola ndenge nini tozali kokamba bampate na ye. Na yango na lolenge oyo mabe ya basali na Nzambe bazali kotambola ekomi na mabe wana emati epai ya Nzambe. Ya solo soki totali na ba message kaka ezali yanga te ba message pe ya basali na Nzambe. Nzambe azali kozongisa toujours biso nyonso bana na Nzambe kati na nzela. Nzambe azali koloba mpona basali na ye. Surtout oyo nazali koloba plus ezali message mpona basali na ye na mboka Congo parce que toyebi mboka na biso ndenge nini yango ekoti kati na pasi. Soki mboka oyo ekoti kati na pasi mingi ezali mpona basali na Nzambe bakomi corrompi. Alors na kotala basali wana lolenge batamboli lolenge babebi nde nkolo ayebaki na kopesa nga message koloba na ngai naya koyebisa basali na Nzambe oyo basili kobeba oyo bakomi corrompi et surtout basali na Nzambe oyo bayebaki na kozala pene na bakonzi ya mboka. Nkolo alobi boye nakoya koyebisa basali wana kobanda ntango message oyo ezali koleka. Nkolo alobi ayebi bango lisusu te lokola bakambi basali na ye kati na elanga na ye. Nzambe ayebi na kodegrade bango mpona lolenge oyo bayokisi Nzambe pasi, bayokisi Nzambe motema mawa. Nkolo Yesu na kotala mosala oyo Nzambe apesaki bango bayebi na kosala mosala wana na lolenge oyo bango moko basepeli kosala. Batiki mission oyo nkolo apesaki bango bakoti kati na mission mosusu. Na yango nkolo alobi boye ba o nyonso basalaki pene ya ba président ba ezala ex-président. Ba o nyonso bazalaki lokola ba conseiller, ba o nyonso bazalaki ko assister na ba réunion ya basali na Nzambe oyo ezali ke babengisi bango bazalaki lokola ba conseiller kati na présidence. Nkolo alobi a dégradé bango nyonso.
Nango tokotanga mokanda ya Ézéchiel, chapitre 34, kobana na premier verset, kino na 11e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Amen. Bandeko kati na Yesu bino moko bomoni lolenge kolo tanga aza koloba na nzela ya basali mingi azali koyebisa na bango ete bakoka koloba pona basali o bazali kotambwa na lolenge esengeli te. Basali ebele balekaki balobi ezaka biso te, me bomoni bino moko basali oyo lolenge bazali kotambola bango moko bakomi kobima. Me kobima oyo bango babimi bayebi te ezali nini oyo etindi bango babima, parce que esengeli raison ezala po nkolo ayeba mena koyeba kodegrade bango. Botala bango moko bakomi kobima kati na etando eke koloba lolenge oyo bazalaki kosala. E bazo continuer kosupplier kutu bakontinue kosala lolenge wana tokotanga bakombo te. Me ndeko soki yo oyebi ke mosali oyo ya yo azalaki na kati ya klike ya bapasteur wana, ya klike ya baprofete wana, ya klike ya bapotre wana, kokendeke kozwaka mbongo na esika bakoka kopetre bana na Nzambe. Parce que même baprésident wana baza na posa ete bayeba liloba Nzambe, baza na posa ete bazonge epai na Nzambe. Me tala misala oyo basali na Nzambe oyo bazali kokende kosala, bazali kosepetre bango moko. C'est-à-dire bango bazali wana pona kolia bangombe ya mafuta, me pona koyeba kopetre babrebi bazosala mosala wana te. C'est-à-dire koyeba kozongisa bana na Nzambe na makolo ya Nzambe. But ya musali na Nzambe, but ya musali ya nkolo Yesu. Yesu soki ateo kati na elanga na ye ozali kaka na but moko kozwa bana na Nzambe kotalisa bango nzela oyo bango bakoki kozonga na makolo na tata. Metala basali oyo bakomi basali moko corrompi. Yango wana nkolo alobi kobanda lelo Nzambe azo reconnaître bino lisusu te. Soki yo yebi pasteur na yo azali kokende kozwa mbongo oyo bambongo ya mabe pona kosala mosala ya mabe, yeba ke pasteur na yo Nzambe ayebi ye lisusu te. Sikoyo tangu yo okoyeba kozala pene ya pasteur wana o nkolo a dégradé bango nyonso. Nakanisa représentant na bango abimaki pona koloba ndenge nini bazali kokende kozwa bambongo, ndenge nini bazalaki kokutana. Yeba ke yo soki ozali na se ya makolo ya bapasteur ndenge wana okozala lokola ndako oyo ezangi baboti, ndako oyo ezali kaka bana na bana. Yeba ke tango mipepe banda koya ekozala na yo pasi. Alors nkolo alobi ete boyeba na kobima. Etanga nazalaki kobondela, nazali komona bampate ndenge bazali kobima kati na bergerie. Lokola omoni soki neti bafungoli bampate baumeli mingi nano balete, bongo bafungoli bergerie, bampate baza kobima. Bampate oyo ya basali oyo bakobima ndenge wana. Kasi yo soki oyoki message kosa mutu makasi te, koloba te ke ba message na bango balobaka kaka bongo. Est-ce que ye mutu atiaki ye kati na musala te? Biso tozali kaka monoko ya pamba, tozali na biso eloko te liboso na nkolo.
nkolo nde azopesa biso maloba po te toya koloba po tamoni bana na ye bayebi na koyeba kozala kati na pasi esika ete basali wana bakoka komema pasi ya bana na ye me basali wana par contre bazali lisusu kozindisa bana na nzambe kati na libulu bazali lisusu kozindisa mboka bino moko bomoni soki deja mboka wana basali bakomi corrompu esili mboka wana mwaye ekwa kobima na pasi na minyoko eza te alo nkolo azotelemisa basali ya sika na bazali te kaka o bana mike o bamikolo te c'est-à-dire basali oyo nkolo akotelemisa ezala bana ezala bajeune ezala bampaka nkolo aza kotelemisa basali ya sika na yango na koyeba na kopesa pe basali oyo nkolo akotelemisa parce que tokomona na eyamba mosusu ta mosusu ozalaki na bampate ta mosusu 30 ta mosusu 100 okomona diku bampate bakomi ebele nkolo aza kodegrade basali wana mosusu pe aza akobimisa bampate wana yo soki oyoki message oyo ndeko panza yango otala mosali na yo soki azalaki kokende parce que batangani bayebani soki azalaki kokende azalaki na pene ya kozwaka bambongo oyo ya bakambi ya mboka me sans kosala mosala oyo nzambe ayebaki na kopesa bango na ye lisusu kopesa lisusu message mpona basali oyo bazali siko pene ya papa na biso président Tshisekedi kola alobi na ngai nayeba kobeta lisusu sete tokozongela su kotanga mokanda ya nzambe po totangaki yango te na message oyo toyebaki na kopesa la fois passée compte tenu ya technique eyebaki kolongola verset wana mais lokwa nkolo asali ete nazongela su kobeta sete na basali oyo bazali pene ya président Tshisekedi na koyeba lisusu kotanga verset wana nzambe aza kokebisa lisusu basali oyo bazali pene ya papa Tshisekedi sikoyo totangi mokanda na Michée chapitre 3 verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Nzambe azoloba boye tala modele oyo basali na nzambe soki baza na eloko ya kotia na munoko baza na eloko ya kolia na munoko babandi kopiblie pe kimia lolenge basali oyo nkolo awuti kodegrade mosala na bango bazali kosala yango wana lokola bazali na eloko ya kolia na munoko bazali kopiblie pe me ntango sikoyo bazali so eloko ya kolia te babandi sikoyo kopiblie guerre ndenge omoni bato mosusu bakoti na kati ya pasi ya problème mpona nini ntango wana azalaki kolia aza kopiblie pe makambo nyonso eza malamu aza présent ya malamu azosala malamu ata azoboma bato ata azonyokola bato mais azali présent malamu aza kopiblie pe donc bato bafanda kimia nzambe alobi malheur na bango nzambe alobi bino oyo bozali sikoyo pene ya président Tshisekedi asa ayebisaki bino bolongwa pene na ye parce que kanda ya nzambe ekokita pe likolo na bino po sikoyo boza kopiblie kaka ni pe ata bomoni ke ase abebi bozokomona ase abebi me lokola boza na eloko ya kotia na munoko yango wana boza kopiblie kaka pe me nkolo alobi ekozalaka su bongo te po kombo na ye etiolami kombo na ye esi ebebisami likolo ya basali oyo bazali kobima na kombo ya nzambe me bazali kosalela nzambe te na ye yango na suka ya message mpona kolendisa bana na nzambe nyonso tozokoba kolendisa bana na nzambe nyonso tolemba te mutu te alembisa mpona kobondela
ezala bato bazoloba bino ka kobondela bino eloko nini ese bino kobondela ifale kosala boye ifale te bandeko bato bayebi te bitumba oyo tozali nango kati na mboka na biso ezali bitumba ya molimo d'abord ezali bitumba ya molimo eza na nzoto te parce que na molimo soki bolongi bato wana te na nzoto tokolonga bango te yango libondeli ya yo ndeko libondeli na nga ezali très important ezali très important libondeli na biso ezali très important bandeko tolemba te elonga ezali victoire ezali tolemba te tozomona ndenge makambo ebandi kokende tozomona nyonso wana ezali po ete tozobondela tolemba te mpona kobondela e tobosana pe te ya solo ata mboka na biso eza na baproblème mais biso bana na nzambe toyebi ete mboka na biso éternel ezali parce que ntango tozobondela mpona bakonzi ya mboka ezali po ete nkolo atindi biso po ete nkolo atindi na liloba na ye eza te po ete bato nde bazoloba non eza te po bato bazoloba biso tozotosa nde nzambe tozotosa nde maloba na nzambe po ete nzambe alobaki ete toyeba kobondela tobondela mpona bato nyonso tobondela mpona bakonzi ya mboka po ete kimia na biso mpe ezodépendre na bango c'est pour ça na kotosa liloba wana nde yango wana tobondelaka mpona baoyo nyonso baza élevé en dignité yango tozobondela parce que makambo mosusu bango bakendaka kosalaka ntango baza kosigne bacontrat na bango kuna contre population biso nyonso to se retrouveraka na kati ya pasi c'est pour cela esengeli tobondela yango ndeko tolemba te mpona kobondela message oyo nazalaki nango ya solo mpona kopesa biso bandeko mpe mpona kolendisa biso ete biso bana na nzambe toyeba kobika kaka na kondima ata mboka yango ndenge ezali me biso toyebi ete balobi le juste vivra par la foi biso tozovivre na kondima se yango wana tokoki kotika kobondela te ata bato baza koloba ata bato baza koseka bandeko tomoni bamessage oyo nkolo azopesa soki tolandeli bamessage nyonso nkolo azopesa na basali na ye tozomona ete bamessage na malembe eza kokokisamaka po moye tokamata bamessage nyonso te tobana kotia yango na molongo sino tokoki koloba ete tala message oyo tala makambo oyo ekokisami tala message oyo tala likambo oyo ekokisami toyeba te bamessage oyo nyonso nzambe azopesa oyo ewuti epai ya nkolo ekokokisama na yango tolemba te bana na nzambe tika ete nkolo ayeba kopambola biso nyonso tika ete nkolo amona biso tika ete nkolo amona mboka na biso nzambe akoka kobundela biso mpe alongisa biso nzambe akoka kobundela bana nyonso ya este kuna esika bazali nzambe alongisa bango ata bazali kotinda minduki ya lolenge na lolenge ata bazali kosala bakomplot me nzambe akoka kolongisa baoyo batelemi mpona kobunda nzambe ayeba kotia juste na ye na kati na kiti wana ya bokonzi parce que ye moko alobaki ete la chaise est vide toyebi ete chaise wana eza vide alors tozosenga na nkolo akoka kotia juste kati na kiti wana enfin que peuple ya nzambe bakoka kozala na esengo enfin que peuple congolais bakoka kozala na kimia nzambe atia juste tolingi su ba insensé kati na bakiti wana te tolingi su ba méchanté kati na ebonga wana nzambe atia juste nzambe atia ba oyo bakoyeba kotambola na kobanga nzambe oyo bakoyeba kotombola mboka wana bobele kati na kobanga nzambe tika ete nkolo ayeba kopambola biso nyonso na kombo na Yesu tolobi boye amen.